mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, Boyebi, to vandi toujours l'actualité. Oyo ezali ko enflé na ba réseaux sociaux, mais ezali ko salangai mawa na pasi na motema er morope nazali ko seka. Parce que peuple congolais, tozali peuple oyo bakosaka biso facilement na ba réseaux sociaux. Parce que peuple congolais a réagi par émotion, azalaka na temps ya ko vérifier makambo te mais tant bako expliquer ah nzokande zalaki boy. Donc makambo tozo mona na ba réseaux sociaux ezali ko sala biso pasi na mawa na motema. Boye bake batu ya lamuka ensemble PPRD bakoki faci betonte na politique. Siko bakoti na ba baliverne, bakoti na ba futilité, donc bakoti na makambo moko oyo donc tokoki kolanda bangote. Mais boye bake biso tozali wana pona ko recadrer masolo oyo ya pamba pamba ezali ko bima parce que boyebi presse présidentielle bakoki ko kitati na se na kokota na makambo sute donc bango ezalaka ba communiquer masolo ya kosolo la kaka ba komi mais biso tokozala wana po na ko expliquer bino boyebi ke 5 minutes yango nde pesaka bino cours ya éducation civique yango nde ekitisaka bino motema. Avant to banda na sujet na biso ya lelo nde kaka boyebi bomonaki to longolaki masolo oyo ya Gisèle Pela to lakisaki bino ke première dame mutazaleki na simate. Après wana 24 heures même pas masolo mususu bimi audio moko bimi oyo soi-disant que maman Marthe azali koloba na kati bino moko bolandi yango donc vraiment lelo toko expliquer bino boko comprendre que oyo azali koloba na kati wana ekoki kozala maman Marthe te ata na pembeni ata na musika bo imaginer kaka maman Marthe maman ya mkolo ndenge wana elobeli oyo ezali koloba na kati ba poni kaka mama moko oyo azali ya Kasai batie wana ba yebisi makambo aloba na kati et puis azoloba na vitesse azana vitesse moko oyo eleki mama Marthe akoloba na vitesse wana te mungongo wana obozo ka ezali ya mutu moko azali moins âgé que mama Marthe toko développer ngo na ba minutes zoya. Mais avant to banda sujet na biso oyo ya audio oyo ya soi-disant ya mama Marthe tolingi to zonga nanu na sima moke par rapport à tout ça là, quand moi mise au point moukier parce que tant tout ça là qui émission na biso précédente image wana et bimakité bon moni image moko et bimi biso tozali ate pona kozong sa mais o to komeka kozong sa bino po bo comprendre makamanga na ko expliquer bino. Tout d'abord boye baka tokoma bazoba te congolais azoba te totika komi sa bazoba na makambo to koma zoba te. Balagisi biso ke Gisèle Pela donc agressé brutalisé na kati avion avant à Kota mais ezo sekisanga na mawa na motema. Déjà Gisèle Pela kokende na ye akei na Sabena akei na avion otozo mona te soki botali bien tokotia la bino ngo botala bien e bandeli ya vidéo bokomona ba siège oyo ya avion wana ezali ya Ethiopian Airlines donc ça n'a rien à voir na Sabena et puis ezali entrée au bozo mona zo kota wana ezali entrée il y a deuxième chic donc mutoloko la Gisèle Pela akoki ko kota na deuxième chic te et puis tangu bazali ko filmer. Est-ce que vraiment bomoni elongi parce que ce que zaliki penza Gisèle Pela balongo filmer elongi na ye
elonge monanité bomoni mutu moko mobali moko azoloba mama tika kaka mama laisse donc ezali mama moko ezalaki video ya kala makambo moko ya bavion trouble mo bimaki na kati ya Ethiopian bazoloba bon na kati ya video wana bon siko Gisèle Pelazo ke na bana ne mibale na ndenga normal mama bana ezala ta papa ezala ta parents soko zo voyager na bana na yo baza ya mikende okozala na bango na maboko ti bozo tambola boko kota na bango esika moko mais ba filmer mama wana donc na se donc bazo bondela ye tika kaka bongo sikoyo to lobanano Gisèle Pelazali moi si oyo bazali na bana na président de la République donc tozolo baté au ministre au donc azali na bana ya président de la République donc sikoyo ba violenter ye ndenge wana ba agresser ndenge wana donc moi si oyo abotana président de la République bino bato a DGM donc boya ko simba ye bokwesi na se donc bozo menacer bozo violenter donc est-ce que na bino moko na boule na bino moko na ya bo moto est-ce que ezali faisable était Gisèle Baroye bisaye bon boye yo moko tambola matan avion salabo sans pas toucher parce que mutu moko azana droit kutu ya ko simba ina nzoto te ya ko violenter ya ko agresser eza insalamable donc vraiment ezali passe na mawa na motema totika ko se rabaisser na makambo yo oyo ezali kutu na tina moko te o partager ngo soki batindeli video otali yango malamu avion wana tozomona ezali avion ya Ethiopian Gisèle Pela à côté d'un avion il y a Éthiopie donc tant on kaba pesi yo tant au tali mbala mo ifo mona eloko mo rezo kolete mais biso tozala ko na poto décortiquer poto expliquer bino yango bo comprendre que masolo wana ezali kaka batu oya mitema mabe batu oyo balingi kaka ba dénigrer président de la République na biso donc ezali ba biloko wana ezowita na batu ya lamuka na bato ensemble na bato a PPRD bango mutu bazali ko sala ba montage ya makambo na moni kaka bato avandi kaka omoni bato muso azo boule kaka eloko ni na bimsa poa e bebisa masolo ya président parce que na masolo politique bazo kokate ba réserve mbongo ekomi na banque kuna nationale mbongo ekomi ko déborder na niveau moko zomona président États-Unis apesi même ba félicitations na président Fachi na ndenga zo kumbe l'Afrique na ndenga zo kumbe la Congo na biso ozomona ba masolo nyoso tu wana ekoki ko seplisa ba ndoki ya Congo te donc bazomona kaka ke bazomeka na masolo nyoso tu bazokokate yango wana sikoyo bakoti na makambo ya buzoba oyo ke peuple congolais bazwaka ye facilement donc vraiment tozali ko tiela bino parce que tozali na besoin ko tiela bino te mais tozo tiela bino sur vidéo pour bino moko botala ba erreur oyo lem sur bino botala gite parce que biso makambo internet oyebi parce que biso so to bandi ko créer ba makambo awa to bandi ko créer penza ba makambo na bato wana ba okokango te bon tolingi to mema bango na masolo wana te parce que biso toza na bitu wana te bitu na biso ezali tocha président de la République na biso maboko pour Congo na biso ekende liboso bino moko bolanda image yo bazolo ba que soi-disant bazo violenter donc Gisèle Pela donc ba kangie na makasi ba boaki na kati avion donc oyo bozali ko lobana quand même boyeba ke Gisèle Pela azali na bana na président de la République na monité qui agent ni ngo ya DGM a rosimba na nzoto a violenter puis ezali avion oyo Gisèle Pela voyage na été Gisèle Pela voyage na Sabina donc Éthiopien ezali na lien mon côté donc peuple congolais totika buzoba totika ba mona biso bazoba oke tozali bazoba te bino mo bolanda na bilili bato mususu bazana ba doute boko comprendre que biso tozali wana po to bimisela rabino ba vérité c'est bon. Non. C'est bon, maman. Bino mo na kansi bo se rendre compte que makambo na expliquer bino parce que moni congolais ndenge na lobaka chaque fois azwa ka ba décision par émotion congolais azana temps ya ko vérifier te na kansi bino moko bo vérifier makambo na yebisi bino bo se rendre compte que donc image wana n'a rien à voir na Gisèle Pela donc n'a démontré bino yango mais avant to kota
na sujet na biso mususu oyo soi-disant audio ya mama na biso vraiment azali mama ya mukolo oyo ba mama oyo ba mipesaka respect baza génération na biso te baza ba mama oyo penza na ba âge na bango wana bakoki koloba makambo alobi te. Mais avant tokota nazali ko proposer bino bolanda message moko vraiment etouchaki ngai ya honorable Jean Moutala na Londres apesi batu conseil par rapport à makambo ezali koleka parce que na ebisaki bino makambo nyonso te ezali ba affaire privée solution nango ezwa kaka na privé. To pesa bino exemple à Hollande donc mujingile na kati ya Élysée donc palais présidentiel na butu donc yeba masola ba momi azui penza scooter donc abimana katimini donc sans coup ba garde corps bayoka alata kutu casquette akena otala momi akenda kotala momi ati France en danger parce que ndenga za présence au baraki France pengo pesa masolo mais pas bakanga photo. Est-ce que Hollande a répondu bato a expliqué bato masolo ngo na conférence de presse ou bien aloba likamoro boy aloba te parce que ça affaire privée donc soko bo moni neti o donc neti ba torti ninja Fabien Zolo bela ba makambo ane so parce que yebi masolo ba momi te ye ko komele te ba faire wana yo kasi Fabien ko komele ba faire wana momi ne kutu ba pesa ye cadeau na famille. Donc ayebi masolo anate et puis na lingina yebisa bino dans tout ça makambo tout ezobima. Est-ce que président na biso Félix Antoine Tshisekedi azo jouer rôle directement na makambo ezobima et okaka donc moi si na ye alobi boye batu ba donc ezozala indirectement ye mutu azo sala masolo te mais neti bazo tanga kombone na kati yango na batu bazali ko profiter. Donc président a faillir atana makambo moko te président sali mabe moko te eza masolo moko ya vandine mais ezo ye la kaka ye donc sans que ye ayeba ezani tu yo boti mwana ko sala bêtise libanda eko yela oka papa mais yo mto tindi mwana te mais net aza mwana na yo eko yela kaka yo. Félix Antoine Tshisekedi na masolo to ebimi azo jouer rôle moko directement te na masolo ebimi mais net bazo tanga kombo na ye yango na kaka ezo yela et donc na tiki bino bolanda l'honorable Jean Moutala conseil à Pessi pour Nabana Mboka concernant Makambo Nyo surtout ezali koleka. Donc restez connectés sur Clébois Original 5 minutes avec César Ngadi. On revient tout de suite. Bonjour bande konanga ba congolais na Pessi bino mbote nazali ndeko na bino na kati ya diaspora l'honorable Jean Moutala. Na eli susu liboso na bino na message moko ya mukuse mais très important. Bandeko message ezali boye bobima na kati ya vie ya chef de l'État vie privée na ye bobima bozana ba famille na bino bozana mabota na bino bozana ba foyer na bino vous avez aussi des problèmes bokende ko régler yango kuna kiko ya kokota na vie privée ya chef de l'État azamutu azana ba problème ne mutu nyosa kozala nango siko bino bolati yango sikoyo bozomona te kino ezaki ndoki bobima na vie privée ya chef de l'État badongolo miso toyebete depuis mboki pesama na maboko ya nzambe donc bino bolala asusu te bandoki botika koloka bokende kosokipe na bafoyer na bino na mabala na bino po bino nyonso tu bozana ba problème ebele mutaya okota yango aza te. Nazo pesa conseil mingi na bandeko oyo soki batindeli video ya buzoba batindeli audio ya buzoba kopanza yango te zwa yango supprimer yango bazui sujet ya oloba nyonso oyo président Félix asalaka bandimaka te lelo bakomi kokota tina vie privée na ye. C'est quoi ça? C'est quoi bino bandoki oyo ya Congo ndeko yo mtozo soutenir le président de la République ozo soutenir le Congo lingi mboka na yo batinde le vidéo ya buzoba audio ya buzoba effacer yango toyebi ba oyo bazali sima ba manipulation oyo bazali ko amplifier problème oyo bino boko konda vous allez maigrir pouvoir oyo président Zatina 2028 là tozo yebisa bino. Soyez prêts encore pour pleurer. Vérité des urnes. Boyemba Nzembo, la deuxième version. Bozela, Boyeba.
Merci beaucoup, honorable Jean Moutala, depuis Londres. Et donc, message Wana, n'a préféré qu'il n'a partagé en haut, pour Batubele Balandango. Ils allaient message moko vraiment à Kitoko, n'a qu'à ici, Batunyo surtout, qui conseille Wana. Ndeng na epsi bino, ma solo tout aux autres, ils allaient affaires privées. Ils allaient affaires privées, solution en gros, ils ont ma privé. Donc, ils allaient vie privée, il y a président de la République. Et puis, dans tout ça, surtout lundi, pensa, Makambo, tous les Obima, président de la République, a joué rôle mon côté directement dans Makambo et Obima. Ils ont tant Makambo, ils ont tant Makaka, Kombo Nae. Total, les États-Unis d'Amérique. Dossier où il y a président des États-Unis d'Amérique, il y a un stagiaire. Ok, donc, stagiaire, donc, président des États-Unis, n'a pas marqué, Chimbo, Kazo, Tchaba, n'a pas marqué, Moro, Moeto, le Bangwa, Ezate. Donc, il y a un joueur qui rôle. Mais est-ce que le président des États-Unis ou bien a démissionné qui ah, ouais, en France, Hollande, donc, à Bimi Penza, donc, il y a 4 minutes, dans Moulili, donc, sans casque, à Zui Moto, à Kekota la Momi. Il y a un joueur qui est acteur principal. Est-ce que Balongola qui était. Mais Makambo, ils ont eu la busso, na Katiamboka, na busso, polémique. Félix Antoine Tshisekedi n'a rien à voir, mais Ndenkaka, ils ont Zalaka, kana lien Mokonaye, Yangoana. Batu bazali koloba, batu bazali ko profiter. Donc avant to kota na sujet na biso, il y a lelo na epsaki bino, il y a audio, il y a soi-disant maman na biso Martha Lobi, to marqué pause publicitaire ndengi to mesana kaka bato ba pesa biso confiance, ba renouveler la confiance na biso, donc ba partenaire na biso. Restez connectés sur Clébois original 5 minutes avec César Ngadi, on revient tout de suite. C'est Pela TV et yena makambu ya sikali susu. Oh, ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olumona makambo ya politique ya sika. Oh, parti AA eza na kati. Oh, parti BB. Oh, CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Même ma biso n'engozo même biso wana 4K. Machine Madaka Daka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Noël Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, on a passé où? Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur? Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous les billard quoi. Limité 7e rue résidentielle, hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bon. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien Kitoko. Ok. Hein? Balise Center. Un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. 2 appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue du Tropique, numéro 83, référence clinique Bondeko dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com.
Flat Hotel, Palace Center, l'excellence dans la simplicité. L'entreprise Kodiasimo présente la cité Kimia. Vous êtes congolais de la diaspora ou fils du pays? Venez découvrir et investir au sein de la nouvelle cité Kimia. Le groupe Kodiasimo vous propose une cité résidentielle avec plus de 450 maisons modernes, construites aux normes internationales et surtout à des tarifs très attractifs. À la cité Kimia, vous trouverez aussi un espace commercial avec plusieurs commerces et services de proximité, tels que des boutiques de prêt-à-porter, des restaurants, des boulangeries, des salons de coiffure, mais aussi des banques, des pharmacies, l'hôpital de la diaspora. Investir à la cité Kimia, c'est contribuer au développement économique en République démocratique du Congo. Mais c'est surtout croire en un Congo nouveau. La cité Kimia est située dans la commune de Maluku, à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach et 15 minutes de Kinkole. Alors ne tardez plus, venez et construisons cette nouvelle cité. La cité Kimia, un havre de paix à Maluku, le nouvel Eldorado du Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, alors nous sommes ici sous la concession Kodiasimo, où sera érigée la cité Kimia. La cité Kimia avec différents lots. Donc les lots A, comme nous l'avions annoncé, les travaux vont débuter au mois de décembre. Donc c'est très bientôt. Nous sommes là avec des experts, nous sommes là avec nos architectes, nous sommes là avec les géologues, nous sommes là avec tous les experts dont on a besoin pour pouvoir viabiliser les terrains. Les travaux sont là, la concession est là, nous avons une belle concession de 34 hectares sur lesquels nous avons érigé ces travaux. Donc nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée jusqu'ici, pour ceux qui ont réservé leur lot, pour ceux qui nous ont appelés des parlements des États-Unis, la Suède, on n'oublie pas, le Japon également, la Belgique et la France. Là maintenant nous sommes à Kinshasa, nous allons débuter la commercialisation à Kinshasa. Nous vous avions réservé les meilleurs lots, nous avons réservé la première partie de commercialisation d'abord à vous qui êtes à la diaspora. Et maintenant nous allons lancer la phase de commercialisation à nos frères qui sont ici à Kinshasa. Il ne reste plus beaucoup de lots pour la diaspora, donc il nous reste quelques lots et ensuite ça sera ici à Kinshasa. Merci de votre confiance, nous allons travailler pour vous, pour que nous puissions mériter votre confiance. Donc le programme Kimia est bel et bien là, les travaux vont bientôt débuter et voilà la concession. Je vous remercie beaucoup. Banaki, après le lancement de Kodiasimo na poto, toza walelo na Kinshasa pour la réalisation. Balo eza et bel attend réservé. Kodiasimo, c'est mignon. Kodiasimo, c'est la qualité. Kodiasimo, c'est la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier.
Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Bientôt sur Cléboa Original et Tonga TV. Quand dites-vous, nous allons faire des analyses politiques. On va décortiquer les discours politiques. Ensemble, poussons plus loin notre vision de notre politique. Quand dites-vous sur Cléboa Original avec Jerry Mukuna. J'analyse et je vous donne la parole. Et ensemble, nous analysons et nous trouvons des solutions ou des failles par rapport à tel ou tel discours. Bientôt sur Cléboa Original et Tonga TV avec Jerry Mukuna. Alléluia. Bana bikamwa na mingi akoloba te nazali kosenga na peuple de Dieu nyonso Nzambe lobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya bo sosola kele la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité boya boyo kanenge bana la bato na kati ya mokili bazo tatola bakama somo bazo dénoncer. Bien aimé, c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous la prise du diable boya boyoka oyeko le kana katina bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa Original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Merci Nabino Nyoso tout oyo bochaka maboko na ba partenaire na biso parce que masolo o Nyoso tout o lagisaka ezali ya ba congolais ba publicité ba congolais ezali ba société ya ba congolais ndeki to lobaka congolais to linga na biso na biso. Congolais surtout l'ingénité ata onyo surtout président de la République azosala soki toza na amour du prochain te ekosimbaka te parce que Congolais alingaka moninga na ye amatate soki moninga nazo mata donc akobenda ye po akitisa ye soki moninga asali eloko moko ezo marché o aza na kisi o boy na boy azozila kaka akweya po aya koseka moninga na ye to pesa par exemple to mona kawa ba exotique mingi koma a et koma ba mvunchi ya ba surlankais ya ba indien parce que congolais soka sali donc moninga na ye akoyate akoya po adefa soka défi a changer nzela akomi ko critiquer to mona ka ba café awa ba tabac ba café au monaka donc congolais azana sima mundibu moko boye congolais azana sima ya mundele moko boye akozwa café ye moko te oka ko yiko zo mais soka zui okomona mutu akofunda ye kaka moninga ne congolais yangona to lingana biso na biso donc sujet na biso siko tozali kokota na sujet na biso oya lelo epesi ngai vraiment mawana motema mais yango na lingi na expliquer bino tozali na bitumba moko akosakana te bomona ndenge président na biso Fachi Beto akoma na pouvoir banguna bayini ya Congo bandoki ya Congo bazaka ba congolais bazoluka par tous les moyens ba meka donc ko destituer ba kokate ba meka ko barrer na avion kokate bazomona mutu yango azomata donc bango ezosala bango motema pasi donc toko se voiler la face te ezali bato la muka
ezali bato ensemble ezali bato a PPRD mutu bazosala makambo ndenge wana botala bozwa ngo sérieux ngai ntango navandi nayebi ke tozalaka na bitumba mais navandi nayebi bato batiki makambo ya politique bakomi kokota na makambo ya insolence na makambo ya kofinga bakamati mama na biso vraiment mama oyo toza na respect na ye na vie oyo amena na papa na biso Tshisekedi bakomi kokosa mama ya bato ayebi eloko te bakotisi ye na kati ya masolo. Est-ce que bo réfléchir ka une fois est-ce que mama na biso Marthe na âge oyo aza nango ba mama wana na ndenge bazalaka penza na calme na bango wana est-ce que mama Marthe akoloba makambo batel babi biso tosani makambo ya Gisèle eke bien te albabia tozwa mama Marthe asa siko marque azo critiquer donc première dame donc azo côté là mwana na ye et puis na suka il faut finga akosa makambo tribalisme afinga bayaka allez afinga batutu imaginez que na kati ya audio wana penza donc mama Marthe penza lobake audio oyo na lingi epanzana na mokili mobimba est-ce que akoki loba makambo ndenge wana akoki koloba ma atako soki azali na makambo akoloba akoloba yango jamais na téléphone ou bien benga mutu bien sala audio akokende kotala président de la République o aza mwana na ye bakosolola mais batu bazwi yango o mama Marthe nazoyebisa bino ke audio wana ezali mama Marthe mutu azoloba te bazwi mwasi moko oyo azali ya Kasai bayebise makambo akoloba alobi yango bato bazokasa et puis mama Marthe aloba nde wana te mwasi wana azoloba na vitesse mais mama Marthe aza na vitesse oyo mwasi wana azoloba te mwasi wana eloko abosana ke il fallait adopter vitesse ya elobeli ya mama Marthe mais ezali pasi na mawa na motema natangi na commentaire moko boba bia César Ngadi kaka makelele César Ngadi flatter yo makambo to moni na internet ba image to moni donc bino congolais donc makambo nyoso balakisa na internet eza makambo solo donc soki bino bozo se fier na makambo nyoso tout o balakisa bino na internet makambo ebele balakisa na internet ezali ya solo te makambo ebele balakisa na internet ezali solo donc bino soki batie loko na internet pour na bino eza solo et surtout que soki balobeli mboka na ndenga mabe ou bien balobeli président na biso Fachi Beton bino besoin en considération donc makambo surtout batia na internet ezali ya ko mona te ezali solo parce que makambo e koma na kati ya internet golongola donc mutu a wili balongoli yango bati mutu na ngai donc bokoyeba pe loko te parce que so biso to memi bino na ba jewa na bokokango te parce que biso to lala na internet to lamoka na internet so to bandi bino ba jewa na penza bokokango te mais eza but na biso te but na biso ezali to aider président de la République azwa deuxième mandat na ye a landisa masolo oyo azosala oyo azolo na fui nango ebota parce que makambo nyo surtout président azosala akoki kotikela ngo mutu te il faut ba fui ye moko a bénéficier nango peuple a bénéficier nango donc na répéter susu makambo oyo boyoki na audio wana ça n'a rien à voir na mama Marthe akoki tout d'abord contenir ba langage wana te et puis bango ba salaki donc ba poni batali babi siko tokosa ndenge makambo do bango baza na bureau stratégique kaka ya koluka ko sala makambo mabe babi ndenge tokosala makambo ya mpele lali pato ko sa mama Marthe na kati ya masolo mama Marthe ko beta masolo ndenge wana te mama Marthe banda ko loba makambo neti ya ba vie privée na makambo neti donc azo tenir ba langage moko cru ba langage moko terre à terre yo kansi ba mama wana neti ba age ba mama Marthe wana akolo ba penza makambo neti biso to lobabo alo ba penza makambo oyo ya mwasi na mobala solo bango pe donc tranquillement akoki ko loba yango te donc tolingaki to beta c'était makasi boye bake toyebi ke batu bakoloba na bango ka ndenge balobaka mais biso ba commentaire échangera biso parce que avant na ya devant bino bomona ka kenga na zora soki likambo ebimi na zora 24 heures po na analyser makambo tout na zo ba information fiable po na ya devant bino na ya raté par plaisir kaka na ya kolobaka makambo donc il fallait kaka na koloba nazali ko tiela bino botala ex azalaki na PPRD sikoyo azali mutu ya Mende ya parti ya Mende siko bakota na union sacrée de la nation bon mona makambo azali koloba azalaki mutu akanambe mais sikoyo
aye koloba na émission azo expliquer que makambo tout bozo mono ezali makambo ka tina te président de la République ye mutazo sala makambo te do na préféré ki na partager ngona bino moko bolanda donc ndeko na biso azala ki na PPRD à côté na union sacrée azali na kati ya parti ya Mende. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. On ne peut pas se résoudre à de telles querelles de pacotille. Le président de la République gère des choses plus importantes. S'il y a des questions liées aux membres de famille ou quoi que ce soit, la maison civile est là pour régler cela. On ne va pas nous perdre le temps alors qu'on parle pays, alors qu'on parle réserve de change, alors qu'on accumule des points positifs dans des circonstances difficiles, nous ramener dans ce genre de débat. Donc ceux qui évoquent la moralité n'ont pas raison. Mais quelle moralité? Est-ce qu'on a vu le président briser la moralité? Nous avons vu ici, en France, un président prendre des scooters pour aller livrer des pancakes. Est-ce que ça a ébranlé la France? Est-ce que François Hollande a démissionné? Mais ici, on ne voit même pas le président dans tout ça. Seulement parce que 2-3 individus racontent leurs histoires, leur vue d'esprit, on va commencer à dire que ça concerne le président ou que ça concerne la première dame. La distinguée première dame. Ça n'a rien à voir, ça. Faut pas nous perdre le temps. Bino mo boto landa soke zala ki muto ya IDPS bongolo ba bato jalelo donc ba taliban bomoni oyo azali même pas na couleur politique ya UDPS mais a lobby makambo heureusement que ba congolais mususu bazali ko réfléchir ndenge batu ba koki ko réfléchir mais parce que congolais a komi ko réfléchir to ebite soko lingi ba lubate soko lingi donc IDPS te soko linga Félix Antoine Tshisekedi te mais boye ba que Félix Antoine Tshisekedi azali président Congo wana ezali ya Félix Antoine Tshisekedi te ezali ya baluba te ezali ya UDPS te Congo ezali ya congolais nyoso donc ba politicien ba koleka Congo na biso ekotikala Mobutu aleka donc Kasavubu aleka Amuze aleka donc Kanambe donc a tika masolo donc il y a chauffage à tika masolo donc mboka na biso toza na mboka kaka moko Félix Antoine Tshisekedi za congolais netu yo na ngai babulo bino boza nango ye pas ali nango donc place ateka mboka ekoki kozala te bino moko bolandi donc ndenge ndeko na biso na solo li bomoni penza ke azali na tina penza te ke akotela ou bien Félix Antoine Tshisekedi azoloba makambu ya vérité donc to tika kokota na buzoba oyo tozali ko mema biso et puis congolais to tika bakosaka biso na facilité soko zu image o analyser ngona no tali malamu mais congolais soko zuka image apanzi o ngape na tala ikaka bate na vérifier ite ngape na panzi mais non okoko panza makambu zo bate avant yo panza ngai na zo ba image combien de fois soko na zu image au moins c'est bon o eza kala o eza période o eza boy mais congolais et makambu les gars il y a 50 ans ba ozong sont mis à jour ba salon mis à jour akoye bate et surtout ceux qui est tombé na ba ndokia Congo o balingi Félix Antoine Tshisekedi o balingi mboka na biso te bako panza yango pokaka et bebisa masolo et loko ngana ko senga na bino sikoyo il faut tozala focaliser na makamba solo congolais abanda ko lia bien congolais abanda ko se faire soigner bien social ya congolais ezala malamu ndenge président de la République azolinga ikoma to tika kokota na ba futilité na makambo ezangati na parce que bato alamuka bato ensemble bato PPRD ba kolinga ba distraire biso mais biso tokota na distraction na bango te nazali ko lakisa bino ndeko na biso mwana mboka azali en France azali artiste peintre na kombo Michel Kamusha asalaka ba tableau na ye asalaka ngo ye moko na ba moyen na ye moko ba edaka yete omoni batu oyo bakoki ko aider Michel Kamusha azali mwana mboka omundi ba makambo boy oyo nde bokanisa teke na ba télévision musu ba olaxan batu ya boyinde bazali batu ya ko aider po mboka na biso ekende liboso mais to kota na ba facilité na makambo ezangati na te to laxisa bino donc ndeko na biso artiste peintre Michel Kamusha oyo asalaka na oyo akobetela bino masolo expliquer bino oyo ye moko asalaka donc restez connectés sur Clébois Original à tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Michel Kamoucha. N'ayez pas César Ngadi original, Cléboa original, pour profiter que ça la visibilité à Arnangai. Arnangai, sujet nous allé, il y a peuple congolais. Kanda wana na nango pona mboka na ngai nakoki kosala ndenge mosusu te tellement naali musicien te naali juste artiste peintre ya art plastique voilà tabo na ngai nakosenga na peuple congolais ntango bakotala yango bazwa temps ya kotala yango po art et aller eloko moko visuel ezosenga mpenza ntango ozotala yango ozwa temps ya kotala yango mpona oyeba nini artiste azolinga koloba esika nini azolinga akumba yo et tout ça. Donc yango nazosenga na bandeko na ngai déjà awa na Europe basi ba découvrir ngai et yango na souhaité peuple oyangai pe peuple congolais ba découvrir pe ngai na ndenge na saleli bango peinture pona na lakisa kando na nango pona mboka na ngai voilà na yango na kosenga na batu oyo contacter ngai ba na numéro de téléphone kozala wana affiché et ou alors à travers Cléboa original bakoki pe contacter ngai kozala pe facilement et tout ça. Bino mo bolandi batu ya kosalisa bango wana o congolais oyo moniki azali pe mwana mboka azape patriote asali masolo na ye azosala ba tableau na ye ka pona mboka batu oyo tokoki kolobelaka na kati be mission na biso bokanisa te ke torti ninja koki lobela ba makambo boy. Donc biso tozana pona ko valoriser masolo ya ba congolais et kendese liboso. Donc Michel Kamoucha bomona ki ba coordonner ya apesi bokoki ko benga ye pona ko aider parce que azali vraiment patriote munene toujours na ligne kaka o tozali nango boyebi ke samedi o le 25 Papito Chamala na Congo Fort bazali na conférence débat oyo ka ya masolo ya 4e république boyebi ke relève mboka ezali ba jeune neti donc président Papito Chamala ya Congo Fort donc to sengi na bino bozali komona donc na ficha wa donc samedi to kozala wana donc na Aubervilliers boya bo yaka na makambu ya mboka na bino parce que esengeli ke tocha na maboko parce que président de la république akoki kosala nyoso tout donc poto suki sa émission na biso tozali kozongela susu donc audio oyo boyoki ezali mama na biso mama Marthe te mama Marthe akokobeta masolo oyo te mama Marthe pa lo bakaboyete bazui mwasi moko azali donc na azali na accent baluba donc po basala mama Marthe ko loba na vitesse azoloba te puis makambo azobimisa na munoko na ye mama Marthe akoki ko bimisa ngote akoki jamais ko bimisa ngo et puis akoki ko benga pété ki asala audio po batu ba partager donc ezali ba stratégie ya lamuka ya PPRD ensemble bazo sala ba stratégie mikolo kaka po na ko distraire peuple congolais mais to kota na distraction wana te donc to komi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme vous en avez l'habitude. Donc surtout comme na suka émission boyebika base yango nde makambo base to ko tika ngo jamais base ezali façon nanga na remercier bango parce que basala vraiment mingi po na émission na biso po na groupe na biso ya les amis de César nga to ko banda toujours na Londres po na repesa mbote na honorable Jean Moutala merci na message no moni na legisango. Merci na nyoso osala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke isiko na kati Espagne pour na repesa Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu. Merci na nyoso tout osala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi awa na kati ya Paris
pour Naropesa Malvé Bertin Production, producteur à solo penza, donc penza producteur ou à banda masolone banda kala, donc aza un peu émis na makambo yo et l'équipe à makambo o ya musique et betité mais azali na programme moko Togoyeb Sabino yango, donc merci Malvé Bertin Production nous surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi Totikal toujours na Kata France pour Naropesa Tomambo na merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Katia France vous allez couper sa Dogotolo Nabiso Jean-Paul Djamba merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to Zongi Siko na Katia Londres pour na repesa Mama Nabiso, donc la beauté naturelle Maria, la beauté naturelle, Maria Nakati et à London. Merci Nanyo Soto, ça le rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Donc, Tikali toujours Nakati à Londres pour nous repasser ça. José Kanwa qui kakamène, Maître Oueramukuna, Maître Rajamoule. Merci Nanyo Soto, pour ça le rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Tokei Nakati Afrique. Pour nous repasser Maman Nabiso Bernadette, Nakatia Cameroun, Maman Nabiso Bernadette, Nakatia Cameroun, Tokobo Sanate, donc. Na toujours na kati Afrique pour nous repérer ça Babi Lumumba, merci Nanyo Soto, ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi Torotika là toujours na kati Afrique pour nous repérer ça Willy Panzu, merci Nanyo Soto, ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi awa na kati 93 na Saint-Denis pour nous repérer ça Mathéus Lusomba, merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est avec ce remerciement de Mathéus Lusomba que nous mettons fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Nous allons donc nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Abi bon likamako pona au sein d'un yo, aux amona maïna, c'est vrai, au tangana yo du vent.